Ouais, bandeko batali toujours Bongania TV, donc ndina lobaka toujours ya bino aime les serviteurs Jesse Motengo, donc tout ça vraiment na studio, donc na ye vraiment uniquement vraiment na tala ma sœur na mona za pembeni nga, donc auti Brazzaville, donc aza moyembi na nkolo ayembi la kanzambe na ye kitoko, mais aye awa asisa album na ye aza nango, donc moi présentation ka moki aza pour se présenter kat na bino e bozola na biso na kati ya Bongania Media TV, donc aza serva pour se présenter comme on a eu beaucoup de maman se présenter combo na pesi bino mbote na kombo ya Yesu naza kombo na nga sœur Afia Masoui, donc nauti Brazzaville na ye awa pona kopesela toujours sango malamu na Nzambe, donc bambo théâtre ouais bomoni bino moko Afia le bien aye kaka toujours pona koyembela Nzambe monzembe nyo koyembela take bandeko bana na biso na kati ya Bongania Media TV oki bazela yo, parce que tokosa une émission bokoyoka ba question na kotuna ye bokoyoka pe ndenga koloba soki osala single soki pa osala album, mais bokoyoka ikamema moki koyembela ba question ya solo solo za moyembi soki koyembaka nguya nguya Yesu atonda nguya nguya yawe nguya Yesu atonda nguya. Merci vraiment, merci Boyoki. Yesu atonda Goya Pazaka na Goya, donc merci beaucoup de découvrir kaka toujours azana biso na Kinshasa, vraiment merci. Yangai ya bande kuna surtout besoin na biso na Bongania Media TV, vraiment merci à tous, vous êtes toujours branchés, vous êtes toujours abonnés, abonnez-vous vraiment. Bisous, bye bye bye.